ye parce que bafinga ka batu pona ye amemi na spirituellement amemi bango pourquoi. Bon, d'abord ce que moi je peux vous dire comment les ana batusu bazawana oyo ba bundeli fali même pas une année mais bazu faciliter ko ba document. Mais ce que moi je peux te dire na zongele loko akoloba ke bato ebele ba okufa spirituellement. Mutu azotambola makufi. Ndozo remarquer omoni parmi bato tout oyo bakei ezana bato oyo un d'abord bako utiliser bétoile na bango ebele baza sacrifier mais na retour na bango et kozala na deux journalistes soit chroniqueurs soit to balobaka ya basi ou bien ya mibali nazoloba bien côté ya mobali pe mwasi donc mwasi moko mobali moko ok ekozala na mort spirituelle te mais physique ekozwa mwa temps ekozwa temps ya ba 1 mois 2 mois 3 mois na bespace wana bokoyokaka sango ke mutu moko akufi mususu aya landi akufi me bamisusu bakotikala okoremarke bavi na bango ekozala bavi moko mutu auti poto me vi ya kokauka. Mais papa balobi bapesi bango plusieurs entrées ba 4 ans ba 5 ans ba visa siko ekokauka su ndenge nini babando yaka poto ndenge balingi yo yebi batu nalobi 4 ans yo yebi batu boni baza na poto wana bavandi poto me bazo souffrir ebele papa baza na poto me biso tozoyamba bapele biso toza bapaster tozoyamba bapele eza na mutu mosusu kutu na poto abengi nga kutu na tuna kutu na mosusu na bimama so okenda koluka nini na poto nga kutu na tuna mutu mosusu okenda koluka nini. Il y a des gens qui sont là-bas qui souffrent. Kozwa 4 ans, il dit que le bateke 4 ans de pétion bon. N'habite ceux qui n'a pas to bolokotaka mbongo na balabala. Mais ceux qui bolokotaka 4 ans ça dit rien. Ceux qui vivent na tozonga nano na mort wana ndengo lobi wana. Mais oyebi tango pesaka prophétie ya Mira Esa. Batunaka oto lobango clair. Olobi ke Mira Esa soka luki nzambe te. Bongo mibale wana moye potanga bakomola bango to lobana bango ke boluka nzambe ndengo lobela Mira Esa. Na mibale wana tangela biso kombo na bango loba bango non yoka journaliste tel na lobi na mibale wana moko o d'abord ya mwasi ayebinga bien azape donc tant azoloba bien ya bien omoni d'abord yoka na biso ye tolingi akufa te yoka nanu yoka ye te papa ye te tosambela mpona ye yoka te na bajournaliste nyonso abasi bakei bayebinga kobanda na Jaël Show wana je ne crois pas elle peut parler mal de moi ayebi qui est l'apôtre Moïse ok ayebi que je suis parmi basala nzambe oyo azalaka soki na kiti esika nakuti bato mbongo na nga mutu nyonso aliaka na mboka oyo okomprendre que je ne suis pas un mendiant kobanda tobimi kisi njora ayebinga bien wana kutu retour na ye ayebi bien ke bonjour princesse balobaka kombo na nga ayebinga bien qui est l'apôtre Moïse donc ayebi bien tokema nike kutu koloba te monde yebi non alliance laisse tomber fo ya Mira Esa baloba soki batangi kombo mutu ta musu pona ba prier sikoyo problème na nge eza nini eza ke na bango nyonso il fallait bazwa temps ya kosambela je ne peux pas citer les noms soki na cité ekosala mabe parce que bayebinga bien toyebani toza na banimero tobenga sikoyo papa problème eza boye yo sikoyo okobenga oyo omoniki akokufa kobenga ye nakobenga parce que nayebi déjà bango tout baza na nimero nanga même petit fali wana oyo soki petit fali wana aza na nimero nanga abengaka nga et puis même mwasi na ye aza na zemi un jour tokutana boss abengaka honorable moi $100 napesa ye ayebi émission soki alandi ayebi ba $100 nakabelaka ye petit wana donc eza na télévision petit fali totanga ye te mpona ye aza journaliste te biso tolobela monde na ngai wana baza basali bato tosalaka na bango mosala moko bato ya lisango bato ya mbanga
siko ntango yo siko na théâtre omelaka mai te olobi mira esa kingandi siko ntango tokomi na monde na Oebilini. biso obandi komela Bawana. soyi Bawana obandi baza komela bashimé. mai siko tokoyeba ndenge ni Ce banani. sont, ce sont des journalistes oyo nga na bango tosololaka balobaka kombo na nga awa na bachaîne na bango balobelaka nga balobaka kombo apôtre Moïse bayaka pe l'église mais na siko nga. ntango yo omonaki ke bazokende omonaki ke soki motu wana akei ntanga kozonga kokufa mpo nini obengaki ete Non, non. oyebi te. Problème eza boye. Les jours bato baso, moi je ne savais pas. Nga na kendai Brazzaville. Moi j'étais à Brazza. Oso comprendre. Nga nazaki na Brazzaville. Moma nga naza na Brazza. Nazaki na Brazza. Moma naza na Brazza. Nde nazo yoka. Que musongolo azo voyager. Songolo azo voyager. Songolo azo voyager. Ah, ya solo Oso comprendre. Et il n'y avait pas moyen. Yo moko ebitang ba ebisi mutu likambo a poto. Et c'est ça fait na difficile 7 pour minutes. travailler au Kende. Oso comprendre. Nde Yes. nazo linga monde entier. Oh maman Ok, danoise monde Alliance, to entier. comprendre. Bayokanga. Nakoki kotanga bakombo nango facilement parce que ce sont mes gens qui me connaissent. Mais nakobenga bango. Mais si Zaba on se bengi Pampkese. bango, liwango ko changer en vie ou bien bango déjà basi ba signé ba kei kaka, soko bengi bango saka juste repentance. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu parce que na ebina no mutu neti kisinjo rassemble la kepa et pas nani Dodi, Emmanuel Dodi assemble Dodi. la kepa Emmanuel Dodi oui. Azape Donc muta catholique à ma case. oui donc je sais que son pasteur va prier aussi pour lui peut-être Dodi pas ça moni yango parce qu'azape muta molimo je ne sais pas mais du moins batu musupe bassemble la ka manike pa priaka Jaël Chopé, quel que soit mon boulot na yeza YouTube, mais c'est une fille que je connais bien, Sambe la rapé. Bolandara mon boulot batute, elle prie aussi. Quelques Ok. gens n'aiment pas Sambe la. Mais dis-moi, la Bible dit rien n'est impossible à Dieu et la Bible dit tout ce qui est révélé est condamné par la voie de la prière. C'est-à-dire, quand je vais donner la révélation et la prière, bango pe bakosala, bakotele mais la esprit wana et telem. Et puis bango, bazaka kana bitumba ya kote ya mutu abengi bango te me baza pe na bitumba moko eza spirituel na ba ennemi ya mutu wana. Oso comprendre. C'est-à-dire dans le monde spirituel eza pe na mutu mususu ya libanda azolukisa bango pe spirituellement. Ok. C'est un musicien aussi. Donc bazana bitumbe belé hein. Ce sont des combats Bon, spirituels si maman on soki ya makasi. bayaki te, soki bayaki na bango te na poto. Donc balinga pe baza na problème wana bitumba wana te. Di fait Non, ça kolia na bango na poto yango nde komemela bango liwa ou bien non, ezali. non. Bitumba, c'est autre chose. Ok. Mutu nyonso aza na bitumba. Le Yeah. problème, ba événement ya minene ozomona. C'est un événement historique. Kosangoli sekite. Pacte asali na monde spirituel oyebi yango te pona akoka kotondisa 40,000 personnes. Yo ozomona 40,000 ezali seki mama. Hein? 40,000. 40,000 bato bakomi 1 2 3 tina 40,000. C'est-à-dire eza mama na événement oyo Mama na likoko na ekoki osala mama kusute mapamba te s'il n'y a koko. pas le sacrifice. Il y a le Ok. sacrifice. Voilà. Ok, bon, donc, bon, to tieka na maboko ya nzambe, nzamba osala, tolingai ka éclaircissement ebima, donc, olobi baza mibale, mwasi moko, mobali moko. Pona tolinga totika na barchive, parce que soki ekokisami, toya ozonga lisolo bokata parti wana na lobaka boyeboye. Ekokokisama. Siko problème eza boye. Il fallait pas qu'on fait comprendre bato. Bonjour Soki ke LCG. bazwi yango sérieux, basambeli. Yes. Ekokokisama te. Mais soki nde bazwi au sérieux te ekokokisama. Mais sikoyo ndenge baza Parce que wana bazolanda musicien partout azoya kobeta na Londres bakoya Londres akobeta soki na Belgique bazali donc baza na libanda ya prière sikoyo oyebisa ngai oza sûr ke ekokokisama te.